bandeko lisusu to tombeli bino pokwa elamo ngai ndeko na bino frère na bino Joachim Zambwana na pokwa lelo kati na émission oya La Vérité tozali na masolo kati na radio Lisolo tozali pe na masolo kitoko kati na chaîne na biso ya télévision La Vérité. La Vérité est toujours présentée par ngai frère na bino moumbu na bino l'impresario Joachim Zambwana. Na pokwa lelo te moko tozali lango sujet moko toko débattre et zali ko concerner kaka makambo etali biso bana ya diaspora. Bana diaspora makambo toko lobela lelo makambo etali ba problème o toko zalaka nango pe solution nini pona mwana ya diaspora. Ba problème toko lobela mingi eloko nini ezali ko sala ete titango tozali ko luka vina biso na poto bavina biso bambula ezali kopusana bana biso pe bazali kokola bamama pe bazali toujours koya tikino bana oyo bazali koya pe baleki na biso na Afrique bazali kokontinue koya. Est-ce que mutuna tokozana mnene toko répondre baza kokuta biso tosito progresser biso to yakala? Est-ce que biso to yakala tokopesa ka ba conseil malamu na bandeko na biso oyo bazali koya sima na biso? Est-ce que vina biso tozali na mokili ya diaspora si bien que bandeko na Afrique bandeko ya famille bazali toujours ko confirmer ete yo bonga yo kanisela ngai yo pesa ngai yo kutu richesse matérielle nyonso mokili bino bato bozali na bana ya diaspora ba msuto sili kokota ba problème ba famille pona ni parce que likambo ekoyaki yo osungaki te ba msuba bazali kobenga yo mto mona ka clair bino bato yo kotika na mabele oyo. Mais yo moko na tango vai na mokili ya diaspora na mokili ya mpoto na mokili ya États-Unis na mokili ya Afrique du Sud place nyonso mutu akozalaka na diaspora elingi koloba ete mutu wana azali libanda ya mboka na ye eke mutu wana libanda ya mboka azalaka toujours supposé ete ye mutu azali komona clair ye mutu azali komona malamu ye mutu azali kosala ete biloko nyonso oyo bafamille bakoki kozula ye makanisi eke ye mutu azali komona na ba possibilité ekoka. Kasi question yango tozali nango ya munene biso bana diaspora, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour ete ba condition na biso eko ko changer? Mais comment on dit ko changer na place ozali pour que na place mususu soki place ozali ko kende oyebeli position yango te? Mais surtout pourquoi on déplacer place ozali pour que ne bisika mususu na tango bisika wana ozali oyebeli yango déjà position soit ya malamu soit ya mabe koko so oyo yango toko tenter ko résoudre. Mais surtout mama likambo toko linga pe koyeba makambo nini yango ezali pembe na biso bana ya diaspora mutu ezali kosala ete ba vie na biso kati na diaspora ezali na bisika oyo etelemeli te. Est-ce que ba comportement mabe ezali? Est-ce que botambo ya mabe ezali? Est-ce que ba erreur ezali pe ozali kosala? Est-ce que manque d'information entre biso na biso na diaspora ezali présent pour circuler très bien pour ete toka kosungana ba makambo oyo eza très capital yango tokolobela awa na yebete mingi bakoyana mituna ya ndenge na ndenge na yebete mingi bakoyana ba question oyo etali ete bino bozali ka kolobela ba difficulté na diaspora ba échec kati na diaspora. Est-ce que moyen ezali te boko ape ko pesa biso ba solution bana bazali ko luka ba solution baleki bazali ko luka ba solution quand je dis baleki mutu nyonso ayesima yo diaspora mutu oya avant diaspora mususu oza considéré comme mukolo parce que oza considéré comme mutu expérience na mboka wana mopaya ovandeli biloko yonde yango tokolobela. C'est pourquoi sans plus tarder ba question ekozala na minute ya suka tokotia ba question na suka tanga na silisi d'abord kopesa agenda oyo na sili ko préparer selon ba makambo oyo tokolobela tika ete modérateur na biso ako générer ba question sikoyo te soki aza kozwa ba email na yebi ke bato bazaja connecter na internet bozali koya kasi tika ba mituna eza na mita suka toke na kozwa répondre na biso liboso na premier nzembo oyo tango bandeko bozali kosimba bike na papier pona okoma likambo moko na moko oyo tokolobela na pokwa lelo ngai frère na bino l'impresario Joachim Zambwana mutu kokende musika te ba mama bozala wana ba tata pe bozala wana. Merci mingi pona ko connecter na chaîne na biso
pe merci mpona kolanda milulu oyo. Nzambe ako akopambola biso nyonso. Hallelujah. By the rivers of Babylon. The rivers of Babylon, where we sat down, there we will, when we remember Zion. By the rivers of Babylon, where we sat down, there we will, when we remember Zion. And the rain carry us away in captivity, require from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? Let the rain carry us away in captivity, requiring of us a song. Nzembo oyo bandeko nanga ezali koloba ete kati na rivière ya Babylone bana Israel bazwaki bango na mboka na mwa Israel bakolongolaki bango na mboka na bango pe bakendaki kovivre na mboka ya mopaya. Kasi ntango Nabucodonosor akangi bango na rivière wana afuetaki bango ashikotaki bango asalisaki bango bowumbu. Bato bazalaki ba intellectuel, bato bazalaki na misala mwa kitoko, bato bazalaki na mbongo, bato bazalaki na vina bango na bamboka na mwa original. Kasi na ntango bazalaki bankole bakonzamaki basalaki misala oyo bakwaki kosala te paseke bazalaki ba esclave oyo bazalaki na diaspora na kati na Babylone, bazalaki na diaspora na kati na Assyrie. O place oyo ngai na yo tozali na émission ya mpoko ya lelo oyo. Ozali na diaspora okonzami, ozali na diaspora yo kozalaki ingénieur, directeur, général, mokonzi na mboka na yo. Kasi na mboka ya diaspora awa kende sokolaka bakoko wana. Na mboka ya diaspora kende kosala na restaurant. Na mboka ya diaspora yo wana lelo oyo ozali kosala misala oyo soko ozalaka na mboka na nde ozali ministre. Kasi po vivre ondi misala oyo. Yo mtu otikaki ndako ya munene awa akomi na ndako ya affaires sociales, okomi Cheguer na Gare de Paris. Place ondi awa tozali. Okomi Cheguer na babalabala kuna ya Washington, okomi Cheguer na babalabala ya Canada, okomi Cheguer na Australie na Japon bisika ndenge na ndenge. Bakam oyo nde yango tokolobela ndeko na ngai. Bisika oyo bana Israel bazalaki bankole. Mpona nini? Paseke bakimaki boka na bango te, me mpona kana bango guerre eyelaki bango na Nabucodonosor bapolaki na bopolipoli na bango nde bango oyo basili kokutana na situation ezali te bakangi bango na captivité bakomi ba esclave. Captivité mo ozali kolobela poza la captif na mboka mopaya ezalaka te kosalaki makambo na mboka na yo me poke na ye koluka ye tokolobela ngo route na Naomi bokilo na ye ntina nini bazalaki na difficulté jusqu'à ce que route baye kozwa na mpaka Boazi likolo ya mpasi, likolo ya kolia, likolo ya loso. Me question ezali ye Naomi akende kosala nini na mboka bamoabite kuna nda yokaki vie eza kopela atiki mboka na ya Betelehemi ya Yuda. Alléluia. A préféré que kuna na mboka ba Moab ki ye na Afrique parce que kuna yokelaki ete vie ezali kopela ye na bobali na ye na bana na ye mibale. Bible ezali koloba ete kuna bakendaki vie esimbaki te suka bazongelaki mbeto ya bomwana ya mwana kombo ya Naomi ezali komba malamu te. Naomi elingi koba mama mpasi. Komba Naomi ezaka kombo musume lokola abetamaki fimu na mboka ya diaspora zongi na ye kati na Betelehemi ya Yuda alobi na batu bobe asu Naomi te kombo na asiko ko mama mpasi nde place ampesa kombo ya mama mpasi elingi wa mama souffrance. Yo pe oza mwana ya diaspora. Question ezali awa na diaspora vie na yo eza na succès ou pas, peu importe toko analyser yango, oko mituna yo moko bisika nyonso vandeli. Bible lo ete ba mama mikolo tika ba pesa conseil na bala jeune fille. Bible ezali pe ko conseil ete batu bakoyemba mpaka balela kisama yele na bango na baleki selon connaissance bon Nzambe bazali na yango. Or Bible pe ezali ko loba ete bobangi Nzambe ne bobandeli ya mayele. Bisika oyo photo analyser biso ba chrétien, photo analyser biso bana ya diaspora, photo analyser biso bana ya Congo, bana ya Angola. Photo yeba comment est-ce que to kumbela émission oyo po ete biso nyonso to balancer selon foi na yo, selon pe kondima na yo, selon pe intelligence na mayele ozali na yango.
simba bike na papier pona pesa yo ba makambo ezali ko pesa problème kati na biso bana ya diaspora. Ya liboso ko ya komona ete mingi kati na biso tanto ye na poto biloko ya liboso tozali ko wela kolata swate bilamba. Ba mususu basili même ko bimisa ba religion kitendi. Batata mususu même bazali bakoyemba mpaka kasi okonoko kuta kaka kolata kaka baza ko lakisa bana mwana lata ka poza na Paris, oza na Londres, oza na France, oza na bisika ABCD, oza mwana poto lata. Ça va, problème ezali na yango te. Mais bolati pe ezali na ba conséquences na yango. Bolati ezali na bonda ba dépenses parce que nga olata poke ne ko lakisa baninga ete tala ngai kutu komana lataka. Ba mazantomo soki ba gushini soki ba jojo Armani na bino boyebi bino nyonso kuna ni nango ekokutaka cher. Ba costume ezali kete yango mo ezali kokuta déjà $1000 $2000. Oke no kote la ngo crédit, oke no kote la ngo nyongo, bongo nyonso na oke iko somna ngo bilamba kitoko. Kasi conséquence pe ko yaka na bilamba bandeko na ngatika to yoka na ete ekosenga pe olata ka na chambre no na ndako na yote ekosenga ozalaka mingi na place publique. Oyo ka ete mwa fete moka anniversaire mwana moka 2 ans ezoleka na Belgique. Yo mutu aliboso elamba wana ngona ko bomela bango elamba wana ngona ko lata. Yo wana otaki elamba ya makasi kwatu yo wana na Belgique wo. Pona nini? Elamba kaka muteti ndio fete na okende parce que ozoluka occasion moko boye. Oyo kandule za ko beta mwana moi je dois me présenter même si mbongo za na ngote même si mbongo za na ngoto ko yeba mbongo qu'est-ce que tu peux faire avec pour yo mwana diaspora obonga. Kasi po yo kiete fete zali kuna. Makambo za ko leka kuna. Regroupement ya ba Congolais, regroupement ya ba Angolais, regroupement ba Africains zali wana yo kuma kolon kwatu. Pourquoi? Parce que tu as des habits. Et la mbaka ya pamba o ndeko na ngaita yango na mutu ete ekoka na yango po ekumba yo okende bisika wana. Mama na bana ko yebaka ndenge okozwilaka. Okoyebaka koma kokosilaka mbongo na ndako, mais surtout oyebi koma mbali na yo pe azwilaka to libota no ezwilaka. Kasi pasi ko yo kiete kuna fete za kuna ya biso na biso bana ya club na biso, ya village na biso, ya mboka na biso. Moi je dois me présenter mais pona kende kuna fona tiela bango bagusini wana. Fona tiela bango bilamba wana. Fona tiela bango ba oyo nyonso ba maintenance ya somo ya makasi wana tout ça va cher. Yo wana ubie tungisaka papa na bana, ubie kotaka na banzela binkobo, ubie kotaka na banzela misala o ezali kete ezali propre te pokaka o se présenter wana. Ba place publique bilamba mute eko kumbaka batu bakofuzalaka wana pe ba umela wana pe ba songi pe eko bandana oka bisika wana. Misala oyo kati na biso na mboka ya diaspora, kati na bana diaspora e monani ezali très élevé. Kufa ntangu tango ezali ke kwa eko raisonner malamu. Tango ezali kwa eko vanda ndako na bino likola bilamba o bosili ko somba bokeika kana ba place ndengwana. Bilamba ka tozali kolobela bilamba o petango komi na place ona okoluka pe bina. Eko bina pe kendaka toujours ensemble na masanga. E masanga pe kokumbaka mutu miso komi ekangami, okomi blind, okomi aveugle, ya monde mutu kokumba yo. Obana kosala pe misala o ezali te okomi pe mutu ba milangwa ba bière ya pamba tete neza kosala sute. Yo papa ya 60 ans, yo papa ya 50 ans, yo papa ya 40 ans, yo mama ya 30 ans, yo mama ya ba âge no se koliko zala, yo wana pe kotina misala ya komela pamba ya kolinga ba feti pamba likola nini po omikoti sina banzela ya kolata. Conséquence nango ezali kaka be moko buzoberi. Religion kitende c'est la pire de kizoberi ekokai ko exister na mokili kati na mwana ya diaspora. Parce que religion kitende kokumba yo toujours oyeba ete muntu azali akolata koleka ngai. Ya mwana oyo kuta tata munene akosomba elambani ya sika, me akotika na ba papier wana ekolakisaka modele elamba wana ya costume ya jacket wana elamba wana ya kuiranta wana ya eloko wana atie na nzoto pa yeba ete tala kutu papier nango yango original. Na sima pe tala facture nango yango. Mais à ton âge tu ne peux pas faire des choses pareilles. Na âge na kwa kozala conseiller. Mukanda Jacques Lobete, à ton âge, devait être un conseiller. Par contre, les jeunes gens te conseillent. Pona nini pona nzela bilamba kaka oyo osiliko kota. Religion kitende, tayango, souline yango, na première misala ya buzoberi esiliko mona na kati na biso na bandeko na biso ya ba africain. Misala oyo esiliko mona na kati na ba système ya mwana ya diaspora, ezali misala oyo ezali ko freiner un diaspora. Freinage yango ya liboso yango oyo. Na tango ozali kosomba bilamba ya ntalo oyo
mutu na yo ezali kosala te